Mais nana pesa pe kasafu pouvoir ka papa Simon Kimbangu ngoloba après là comme kuna abike kambe asalita baluki toyo kama solo abaluki bon ce papa kasafu kutu ye kutu mfala lengi la papa Kimbangu alengele bon ka papa Richard yonde ka lengi la papa Kimbangu ba kiteke kasafu kutazani kuna bakini ya lokote aboyi na pe papa Simon Kimbangu aya pété alobika kokene kambate atindi mutake no représenter akena bakamba la bino anate bon oyo mutozano déjà na poto. Ok, nous avons biya papa Simon Kimbangu. Ok, ne poto na ndenge na yo. Oye mputu na poto alesa na yo pété. Oye ka flatter aux pouvoir. Tant aux pouvoir na yo. O vandi na kuna ba policier, ba nani, ba soldat républicain nini. Papa Simon pa yebo boyi na opé o ba pe na lingi na pété. Lo ni ko la que yo nde pe no ya reconnaître papa Simon Kimbangu. Mwana motote boa kosangai abongwa ni pete boa wangata Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mukondima atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien Lipamboli uyemona na katempeni mama kandelobi Koleke mapapu, masope mafuta Toko kesitana longo na Nzambe uyo mabenga na makoni Aza mwana motote, boa kosangai Abongwa ni pete, boa wangata le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. C'est avec un grand plaisir que nous vous disons shalom, bonjour chez vous, peuple de Dieu amoureux et amoureuse de la parole, amoureuse de les Nazaréens, vous tous qui aimez la princesse de l'éternel, maman Tiffany Mokwa. Moi aussi je vous aime beaucoup de l'amour du Christ. Soyez le bienvenu dans cette émission micro-faire que nous donnons à tous nos téléspectateurs, à tous ceux-là qui veulent passer pour la gloire de Dieu aussi avec les informations dignes. Donc aujourd'hui je suis avec l'un de nous, l'un de vous, hein, moi n'a papa Simon Kimbangu, c'est aussi un Kimbanguiste, il s'appelle monsieur Richard Kanzongo Mbel, il nous vient de la Belgique, c'est un Kimbanguiste je disais au départ. Alors avant de lui dire un bonjour, j'aimerais danser, demander à la régie de nous balancer un cantique pour la gloire de Dieu, bien sûr, aussi le plaisir de nos téléspectateurs et on s'y retrouve tout juste après. Régie, à vous. Nazokatela Nzambe le sako na sesiko. Nazokatela le sako siko kuna. Nalingi na katela Nzambe le sako. Le sako awa. On y va. Allez, katela. Allez, Tikela katela.
zonga, s'il vous plaît, Tikanzela. Yoka. Olingi lipal. Olingi kopot. Olingi mosala. Bona nini? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Derrière la caméra, je signale que c'est notre bien-aimé frère Gédéon. Que le Seigneur lui bénisse abondamment. Papa Guy Labala, Lusako à toi. Maman Lauriane, à vous. Lusako, à tous les enfants, je vous aime bien de l'amour de Christ. Tu vous aime bien. Pourquoi pas ma soeur Ndekobobé, mon concours Pesangane Cab. Depuis le Zissa. Pourquoi pas aussi à maman Betty Kokele, à maman chérie, loin de Dieu, près du cœur. Je disais au départ que je suis avec Papa Richard Kanzongo Mbel. C'est le président d'un parti politique, Union Congolaise du Congo. Voilà, Union Congolaise du Congo. Et puis, c'est ICC-IKK, Union Congolaise du Congo, Union Congolaise du Congo. Voilà, sans plus tarder, je dis bonjour Papa Richard. Bonjour maman. Président, comment vous allez? Non, on est bien, nous sommes bien. Alors, Bandeko Barota là déjà, Nino Koibisa Bango, na départ, Pisa Bango na Nombote. Merci, Mbote Mingi na Bandeko Nyonso. Ba Congolais Nyonso, Bisika Nyonso Bofandi. Na kanisi Bolande Malamo, ba mususu ba mona ngambala liboso. Na boyo pe ba yebingai, Mbote na bino Nyonso, na boyo pe ba yebingate. Allez, Mbote na bino Nyonso bokoye banga pe kaka. Voilà, papa, avant de banda, autant on continue na kacha ndaku ya les Nazaréens. C'est que notre yeba au combien d'engeni oyebi les Nazaréens président pour oser l'élection de mokolo lelo. Merci maman en tout cas pour na komawa na kansi tolanda kayo déjà. OK. Tolanda kayo kamwa mingi. Alors bane CC kaka pe ba sepela ki ba mona ki non. Il faut que la maman Fanny. Alors, comment pas, biso pe tolanda, to pesa pe message na biso et à parti politique na biso pe sango pe etambola pe un peu partout. Merci sango etambola partout, il y a parti politique IUCC, Union Congolaise du Congo, et puis IKK, Union Congolaise du Congo. Voilà. Mais quand on beti porte le bin ngai king, ngape na mwana papa. Naza kimbangi po ba kimbangi c'était aussi bo lauki hein bo telemi na bolingo tik espace teza lokola ba panamiste ba na ko leka na TVT to surtout kaka bo ba koma ba ko leka lekebele ana ko linga TVT mais ba komi ko linga TV moite bino bi wana linga TVT bo luli TV mikolo na ba sens tout boko leka président mais soki ya solo za mwana papa tika to pesa na mbote hein dans le lenge ya bana papa. Merci maman. Bandeko babolingo topesa mbote pa yemei papa bisika zali kuna ayamba pona zongi taza kaka na oui place président za papa za papa za na Brazzaville. Ah question de choses vues déjà au kombo tata pe ya mwana pe ya moni mosa. Voilà, merci beaucoup waneza mbote o babenga code papa qui sabinga ngo code. So linga déchiffrer léo, yemo kabinga on déchiffrer. Donc 3 x 3 et puis c'est combien? 9. Donc moi ko ba mingi zate na Belgique au samia na paroisse nini? Nazana paroisse à Bruxelles. Ezale paroisse à Liboso o Yesalama na Europe o to bengaka paroisse mère. Pasteur nani? Pasteur papa Ndoba. Yende Mutaza, pasteur Nabiso. Papa Ndoba. Oui. Merci. Abandi te batbayo kalisola roi divin, mais to comme na wanate. Oui. Obimeli biso lokola président ya parti politique ko babengi UCC-UKK. To lobela nan parti politique poto kende na makambo yo papa Simon Kimbangu alobaka. Soki ozali na plan ya papa Simon Kimbangu to posa makambo na ndenge zo mato na mutu. Tango au peuple congolais sa fongoli miso. ICC-IKK ilingolobani. ICC-IKK elingola koloba
Union Congolaise du Congo busangani ya ba Congolais nyonso ya Congo. Wana ezana lingala busangani ya ba Congolais nyonso ya Congo. Eza ya nani? Bon, président ezali ngai moko. Okay. Ezali likambo oyo nzambe ya pesi pona bana Congo. Na kobomba kango te oyo likambo oyo nzambe ya pesi. Na kobetela kango seteke ezali likambo oyo nzambe ya pesi pona bana Congo. Donc on a pour ça au postuler p. Ko postuler mama epekisami parti politique rôle nangwe bit nangwe zanini. Parti politique soki peut-être boye bakana no définition te ya parti politique. Okay. Yango moko na parti politique linko lakisa ba benga kango net na français ezali art oyo esengi po okamba batu na lolenge ya malamu. Parce que kokamba batu na lolenge ya mabepe ezali. Mais parti politique lakisi ezali art oyo po ikamba batu na lolenge ya malamu. Ouais, na lolenge ya malamu. Pas na lolenge ya mabe. Voilà kokamba epesa meli mutunyo sote hein. Ouais. Epesa meli mutunyo sote. Parti politique est-ce que ezana na makanisi est-ce que ezana na famille na niveau ya famille na bino est-ce que comme na niveau pe bozu mikanda est-ce que ezana niveau nini? Ouais. Mama mutuna wana eza malamu. Union Congolaise du Congo ezali parti politique oyo ezali reconnu na état congolais. Tozana arrêté, tozana makambo nyonso. Ezana ndenge obuti kotuna mutuna liboso ke soki bino pe bakotia lebaya ou bien bakotia candidature. Alors parti politique yango na sika na lobaki ke bit nango ezali ya kokamba pe bit nango ezali ya kotia lebaya Comme président. ah ouais. UCC UKK. Na moni okomiango UCC UKK. Différence ezali nini? Bon, différence eza nango mingi te eza kaka ekomeli ne lobeli. Ce qui to komi UCC ezali ndenge tozo komela lelo na ba classe na biso to komaka Congo avec C. Mais na ndenge penza ya bakoko na biso ba komaka Congo ezalaka na K. Congo ezalaka na K. Yango na biso pe toti UCC UKK. Na biso soki toke même na niveau ya lingomba papa ate ya kabana na ye alobi loba ya kala loba ya sika. Ça signifie que ko kende te kaka omoni kaka oyo ya sika bongo oyo ya kala. E sika bobungi na biso ye parce que to bosani nano oyo ya kala. Lulenge ni biso tozalaka. Alors UCC kaka ye poto zongela ndenge tozalaka. Yango anozomona tozopesa UCC UKK. Mais papa le baki boy soko lingo beta solo ya lelo fo beta na o ya lobby. La normalité des choses falo cha UKK UCC. Non. To bandi ya lelo parce que ya lelo ezali oyo moto azoko lobela. Yango ne moto azoko komama. Yango ne bozoko tanga na ba classe. Na simande ale tokozongela oyo ya biso. Est-ce que mutune ezali pour bato mingi basala makambo ya mboka oneti bakimbangiste balamuki ba hotalisa biso mutu moyindo uta wapi ni tokosala poto bima na makambo yo mboka ezana yango mingi bakoloba ke papa mutalobeli ngai papa mutabimela kingai papa tindi ngai na papa pesinga malo papa Richard to pe président Richard tangu yo yelilo kobima na miso na bato olobela makambo ke lelo lingo chape libaya pour que etambwisi ya malamu etambola. Est-ce que papa bosololi na ye maloba ya papa atalisi epai na yo eza nini? Est-ce que koluka boyebi pe papa to pe révélation moko ezali ke nzamba révéla ki yo to pe papa Simon abimela ki yo atalisi yo bana nanga bazonyo kama Richard la muka kende sala ICC to sala na ndenge na yo la muki ka bikete ngana ke banda makambo. Merci mama na mutuna wana yo zambala liboso te otuna mutuna wana. Batu ebele bazongela kaka place wana kutuna mutuna wana. Ilingi ko lakisa ke na lakisa yo ka mwa moke ICC kaka isike banda. OK. ICC kaka ebandi ndenge baye ko révéler ngai.
ndenge nzambe ayi kopesa ngai. Nzambe tanga ayi kopesa ngai sisi kaka nakende na ne bandeli kamwa moke po après epesa yo kamwa ide ndenge nini sisi kaka ebanda. Sisi kaka ebandi na 2014. 2014 nzambe nde aye ko revele na ngai. Congo ezokomona pasi. Congo ezokomona pasi, il faut ça la partie politique. Ne bandel nango ezalaki ngai tozoko kende poto kende ko voter. Bato basali milongo bazokende ko voter ngape naza na kati ya molongo. Sikoko kende ngana zokende pona kende ko voter na moni mutu moko atelemi kuna na coin. Mutu moko atelemi na coin azotuna nga lobe yo ke wapi. Gana tuni muntu ya zakile bosunga be peut-être azoloba na yo. Muntu wana tuni alobe ozoloba na nga ya lobe te. O ya zana sima na yo. Ngana tuni ozoloba na nga ya lobe ye ngana oloba na yo nga lobe nini mama. Alobe ngana zotuna yo ke wapi. Alobe ngana zokende ko voter ndenge bo muntu nyonso zo voter. Alobe ozokende ko voter nani. Alobe mais ça secret na ngai muntu yo nyonso nzambe akondima motema na ngai kondima na voter yo wana ngana ko voter. Aipsinga be yo zomona teka ba Congolais bazokomona pasi bazoko souffrir pona yo. Yo koti na mulongo ko okende ko voter nani. Galabe ba Congolais bazomona pasi pona ngai ngana sani ngana za nani. Bato bazoko sala na gouvernement za bato mususu. Siko ngana za nani po bango ba mona pasi. Ba imoto ana lobe non. Ba Congolais bazoko zela ba voter yo. Yo koti na mulongo okende ko voter yo ko voter nani. Et si longtemps passe yo bango bazoko mona eza pona yo. Bazoko zela ba voter yo. Po bato babika. Gabe ngai tsiko ba ko voter ngande ngini. Ngana sana ga moto simple. Bon, na sala ka pe musala wana te. Alobe te. Osana biko wana. Nasuka lobaki yo moto ko sala parti politique oyo yoko sangisa ba Congolais nyonso. Ngalobe parti politique nini ngana ko sala po ba Congolais ba voter ngai. Ya ipsinga tuninga lobi. Osana biko wana na maboko ngalobe na zana bik na bimsi bik na poche. Abi osana papier. Ngalobe te na papier te ale na kena muntu oyo esika tozopesa ma carte d'identité opesi carte na yo ale ya pesi yo papier oyo yoko votele. Muntu wana pesi nga papier. Mama wana dicté nga ya lobby comment UCC. Ngalobe na comment UCC 1. Alobi comment U. Ngana komi U. Alobi comment C. Ngana komi C. Alobi comment le sous C. Ngana komi le sous C. Abi o komi nini. Ngalobi na komi UCC. Atuninga UCC laxinini. Kabe mama yo mutu pesi ngai siko ngana ko yeba ndengini. Yo nde mutu ko yebisa ngai soki elaxinini. Ayipsi ngai lobi elakisi Union Congolaise du Congo. Comment Union Congolaise du Congo? Ngapena komi Union Congolaise du Congo. Alobi siko loba na lingala elaxinini. Kaka ndenge yo tuna kinga mutuna esape mutuna wana batuna ingai. Na lingala elaxinini. Ngana sungsinga alobi elakisi busangani ya ba Congolais nyonso ya Congo. Alobi busangani nyonso ya ba Congo. E alobi sikoyo Congo bino bokomaka. Bokomaka ngo kaka na se obie bokomaka ngo lisusu na ka. Kabe me biso na classe tozo koma Congo na se. Abe oui, bokomaka na se mezana batu mususu pe bakomaka Congo na ka. Ezapel kaka lolenge moko Union Congolaise du Congo. Ngabe bon ça va. Ngape na komi Union Congolaise du Congo avec K. Et siko zomona ikaka wana zoko bima. Siko ya ipsinga alobi kende osala. Ngalobi siko ngana kusala ngonde ini. Aipsinga alobi taka yo salite Congo ekozala bongo. Tanka yo salite Congo ekozala bongo. Po nzambe apesa lekambo na muntu moko. Esika wana ende esika na yake kolamoka.
tango na lamki esika yo tune soki papa ayebi yango biso bakimbangi soki ozwi le kambo jamais que okofanda obia okokende na moto moko arevelaka obia akoki koyebisa yo eza ndenge nini tala le kambo te kimbangiste nyonso tokima na kango mbango que ce soit le kambo wana etungisi yo ndenge nini kende nango epai ya papa tango okoma epai ya papa papa moto akopesa yo autorisation osala ou bien osala te. Ça signifie esika okome wana soki lelo eboti mbuma l'État ayebi yango apesi arrêté apesi me autorisation nyonso na kanisi moto ya liboso andimaki yango ke salama ezali papa. Merci pour les explications. Papa déjà ayebi. Papa ayebi yango po ayitinga alobi ndenge batalisi yo kende osala ezali bongo. Matondi papa ayebi déjà. Tolongwe déjà na mutuna ya UCC et bandi na 2014. Ozwi mikanda nyonso to eza. Mikanda na yeko zwa na 2019 pour na yaki ko kotsa mikanda na l'État. Mama na zakoloba na kotsi mikanda na 2000 le 5 novembre 2018 nde na kenaki ko déposer ba statut na bureau ya ministère intérieur. Le 26 octobre 2019. Kende na banani? Ouais. Pour par contre soit présentant à Kena na ba parti na. Oui, ba membre ba bazali na kenaki na CG na kenaki na avocat et sikato kenaki ko déposer mikanda na biso. Est-ce que vous avez battu? Maman, en tout cas, partie, elles ont bien. Implantation, elles ont bien. L'élargissement, en tout cas, qu'on a commenté réalisé. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku, un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres, juste en face de la zone économique spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Je vous appelle, venez nombrer et acheter. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous, vous allez voir, derrière moi c'est la régie des eaux. De l'autre côté c'est le société Vodacom. De Vodacom. Et devant moi c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Et les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens. Et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au plus 1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Na Congo central déjà, les Okende, parties bien implantées. Na Congo le Babandou, Nyonso, Sankuru, parties Okende, l'Équateur, parties Okende bien. Yomo qui n'a quoi implanté. Bon, il y a déjà nommé. Bango ne bato bazoko leka pour na implanter parti. Merci.
Est-ce que oyoka lisolo ya roi divin? Nayokela kango kaka ndenge bato bazoloba loma. Non, j'attends théorie ba recherche sur roi divin. Nde papa kesi boko benga epete. Azaka moko ya bino kimbangisa. Betela non, excuse lisolo ya roi divin ko benga pe papa na biso Joseph. Papa betela non lisolo ya roi divin. Nanu zo ta obengisa bango te. En tout cas, ngana na zwi ta ko bengisa bango te. Roi divin eza moto papa Simon Kimbanga lobaka. Aroya po kamba Congo. Tolingi to yeba ndenge Jean-Baptiste atunaki. Est-ce que eza yo Paul obe uche papa peso permission ou ça? Eza yo oto banda ko zela ya roi divin to zela mususu. Mama plus wana ngana kuloba teke zangai. Eza mabomba mi ya Nzambe totala ndenge tokende liboso. Ngana kuloba teke zangai. Mengana kuloba Nzambe apesinga mosala na zokosala. Mena kuloba teke na za roi divin. Sikoyo papa yozovanda na Belgique, parti politique eza awa. Bosala ndenge nini? Belgique awa, comment vous faites? Mama bana ya Nzambe topanza na mokili mobimba. Bisika nyonso tozali. Nzambe tango apesi Moïse mokumba. Moïse azalaka wa. Azalaka na zamba. Moïse akende kopusa bameme. Esika Nzambe abimelaka Moïse na kati ya zamba. Albe Moïse esika okomi longola sapato. Moïse alongoli sapato azalaki nango. Moïse osimbi nini na maboko. Moïse alobi na simbi nzete. Bwaka nzete na se. Moïse abwaki nzete na se, nzete ekomi nyoka. Ezalaka na mboka te. Moïse akendaka kosala pe misala na ye. Lolenge moko biso pe ndenge topanza na mokili mobimba. Esika nyonso ozali loboko ya Nzambe soki etushe yo kuna pa abengisi yo kuna apesi yo mokumba yango nde yo kosala. Yango nde sikoyo akozongisa yo alobi ke kosala mosala na ngai na mboka. Ndenge abimisaka Moïse atindi siko kende ko bimisila ngai bana Israël. Mais papa Richard, kosala la partie politique et c'est un bon ouais. Est-ce qu'on s'est préparé parce que nous on s'est préparé pour essayer à mi solo. Ko planter za mi solo. Ba élection ko ya propagande. Est-ce qu'on s'est préparé? Question nga principale les akoyeba. Awa wana po no zo bokonje singeli o solo la na ba mindele. Bangondi ba chaka batu na bango ndenge to ezo loba. Awa wa ikoma mama ba tricher, muto ba fallait ba voter zanga, ba yibinga bokonje. Est-ce que talibas pe wana nyonso tu ayo signé aucun? Mama mutuna wana ezali bien makansi wana ezali bien. Tokoloba nano aspect oyo ya ba mindele ndenge yo lobi. Ngana koloba eza bongo te. Nangana okene pa ba mindele te. Ngai lobake eseke ndengo tuni mutuna liboso eseke ozo kende epa kimbango. Pona nini lobi bongo. Ba mindele na 1960 papa Simon Kimbango mutapesa kambongo epa ya ba mindele pour que tu aies indépendance. Muto ya pesi mbongo po yo pesanga eloko na ngai. Sikoyo bana na yo bazoko ya. Bako kende suse pa sika yo simbisaki eloko. Po eloko komi pa ya bana, isa ya bana. Bana bako ye pa na yo mama ou bien papa. Papa pesa biso eloko to sana ngo besoin to lingi to sala boya. Soki ba président na biso ba mikonzi na biso ba kenda ke pa ya ba mindele po batia Kimbango sima. Normalement bako kende pa ba mindele te. Il faut ba kende ko senge pa ya Kimbango kibokonzi. Kimbango abongisila bango apesa bango. Point wana yo touché ezali oyo biso tuzoko souffrir po na kozanga koyeba. Or mundele ye moko pour afanda bien, pour améliorer afanda na kibokonzi na ye bazoko ye pa ya Kimbango. Mais biso pour tout fanda na kibokonzi na biso to kende pa ba mindele. Siko ba mindele bazoko mona biso net ma mutu esala kate. Likambo yeza na bango, tata na bango afandi kuna.
Congo ezalaka susu na maboko ya ba Belge te, bien ya ba Français, bien ya ba Américain te. Congo eza epa ya Kimbangu parce que Kimbangu mutanzana menkanda nyonso oyo ba Congo ezwa indépendance. Ça signifie lokola Kimbangu mutafutaka ba frère wana nyonso ya kozwa indépendance, ba resio e ba mindele ba salaka ba pesi yango epa ya Kimbangu. Yo sikoyo mwana Congo lingi ozwa kibokonzi kende epa ya Kimbangu. Apesa yo kibokonzi na mabele na ye. Sikoyo yo tiki Kimbangu yo ke epa ya ba mindele. So na la nima muzani ti mutu aliboso na kimbangiste au signé yo ma comme présent. Mama, ebutanga ite. Ezanga ite. Tangu na vuti ko bandela yo le solo yo, ezako signé yo mate. Nzambe nazana ngalo kola kaka Moïse. Parce que Nzambe a pesi ngalo bekende siko ko bimisa bana Israël. Alors ngana zana nga mutu pamba na ko signé yo mandeni. Bango baza ndenge papa moko atunaki ngalo be baza bakaima. Bazana ba minduki bazana biloko nyonso bazana ba mbongo. Ngana zanyango. Mengai makashi na ngeza lipo na zana papa. Mais en tous papa me faut zapper na moi mon solo, moi mike zala est-ce que zana moi mike était président. Alebe mutuna wana batuna ka Kimbangu. Yo ozoko sala lengombe seko zana mbongo. Kimbangu alobaga ndi mbongo na nani? Mbongo na ngabato. Nzambe yo yapesinga mukumba wana yebi. Mbongo na ngabato. Bato yo nyonso tangu bako ya pembe na ngai, bango ne bato bako ya na mbongo. Mukolo na kenda kotika mekana na secrétaire général o ya s'occupe na ba parti politique o ya zoaka mekana nyonso ba parti politique. Même na directeur ya cabinet ya ministre intérieur na yebisaka yepe bongo. Ngalebi mosalo yo Nzambe ya tindinga. Na ye ko pesa mekanda epa na bino. Soki boko légaliser parti eye bana bino. Soki boko légaliser te bino kaka. Ngai rôle na ngai ezali na joie arrêter wana na ye ko tikila bino mekanda. Tango ba bon, merci papa toyoki. Ba ko kwetiti dossier na yo. Ti moment ko kaki le 26 octobre 2019 parti eye ko koma légaliser. Ba ye ko be pesa biso arrêter. Tous allez te que tous en moi si ma ya parti moko boyete. Ndengo wuti ko loba tous a penza ya ko tellement tout ça la musala oyo Nzambe ya pesibiso. Merci tika to betama solo yo so komi politicien to betama solo ya Congo. Tango zo ya nini yo zo mona ke na mboka o ça ne va pas. Ngani na oya ko bongisa yango. Merci maman na mutuna wana tant tuzo ko tala mboka ezana ko lela. Eloko aliboso na moni bolingo ezate. Ni bolingo. Ah papa Charles. Richard. Bolingo ali kamba Bible ali kamba yo kokota bolingo mitema ko ngolani. Non mama. Bolingo oyo biso to yebi. Hein? Ndenge to salaki bolingo. Mama ngaso kina ye meme pai na yo. Ah papa wana kola ke le kanzalate. Okoti na ndako mama servir ngai na yebi ekutute biso tutambula na bamboka na biso na ba province partout oke na mboka oyo yo okuti mbato yo bako yamba yo yebi bangote tala bolingo tala niveau ya bolingo jamais ke ba lekisa mopaya leki bongo bolingo tozaki nango to perda yango to perdre yango oyo ezali ke esengi ke biso tozongisa yango. Yami bale to perdre me beko mboka mama. Aza mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kante lobi kolapie mapapu masope mafuta tokokisikana elongo na Nzambe oyo babenga na makomi. Aza
naza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien, le nazarien, le nazarien. C'est avec un grand plaisir que nous vous disons shalom, bonjour chez vous. Peuple de Dieu amoureux et amoureuses de la parole, amoureuses de les Nazaréens, vous tous qui aimez la princesse de l'éternel, maman Tiffany Mokwa, moi aussi je vous aime beaucoup de l'amour du Christ. Soyez le bienvenu dans cette émission micro-faire que nous donnons à tous nos téléspectateurs, à tous ceux-là qui veulent passer pour la gloire de Dieu aussi avec les informations dignes. Donc aujourd'hui je suis avec l'un de nous, l'un de vous, moi n'a papa Simo Kimbangu, c'est aussi un kimbanguiste, il s'appelle monsieur Richard Kanzongo Mbel, il nous vient de la Belgique, c'est un kimbanguiste, je disais au départ. Alors avant de lui dire un bonjour, j'aimerais danser, demander à la régie de nous balancer un cantique pour la gloire de Dieu, bien sûr, aussi le plaisir de nos téléspectateurs, et on s'y retrouve tout juste après. Régie, à vous. Allez, Nazokatela nzambe losako na sesiko. Nazokata losako siko kuma. Nalingi nakatela nzambe losako. Losako awa. Aniva. Allez, katela. Allez, tozozonga siko, tozozonga. Tikela katela. Nazozonga, s'il vous plaît, tikatela. Yoka. Olingi lipal, olingi kopot, olingi mosala, bona nini? Ngai soki ke nazongi oyo nazoko ya nango eza mibeko wana nayebi ke ekozala suka somo Mibeko kwa netini. Mibeko eza ebele Babiki bakoma ba teti Mibeko ne kasi ke teti mibeko nde mutu suki sabango mibeko suki sabango tango lo bakutu boy la msipe bako votela bango te ya opesi bango kanda oyebi muko ba présidence azanga pouvoir point tanga ba ndako tshaki tawo na okota ngana osala boy na kolongola bamba likisa ya bango te bazonte kongana lingana okosiye après tango ye obando sa mibeko yo tsa mibeko te ngai za mibeko ngai ezali bolingo mibeko neti nini ocha mibeko neti ya mboka tozotosango te mboka ya bato mama totosaka mibeko ekoma pobele boye Congo ezalaka boye penza ndenge soki mibeko ya mboka ezali leta azali atelemi ngwi bato botia ba pobele basalite oyo tondi na kati ya balabala kuna esika tofandi pe na mboka mibeko kasi tozokomona pe mibeko oyo ezali kuna soki poubelle batiaki poubelle na yo pe soki sachet oyo bapesaki yo tina sachet ya couleur mosusu bakozwa te ekotikala wana directement na amande
Moni mibeko. Kaka sasie ya pamba, balobi que non, quartier net ya binoyo, il faut botia na sasie ya couleur bleue. Yo oji oti yango na sasie ya couleur verte. Ou bien rouge, ou bien n'importe quelle couleur. Police tanga koleka bango na bato wana batilio note. Police tanga koleka ozana amande. Amande wana soki lelo ofutite lobi ofutite imati. Et loko linyaki ofuta 10 euros après un mois et comme 200, 300. Okome kuluka mbongo ke no kufuta pona nene kaka po o changer ki sasie mosusu. Moni mebeko niveau nango. Bongo oyo ezali ke mboka na biso. Oya na aussi sanzala te o banana na mibeko. Mama, mibeko yango nde mutu ko sala ke nzala esila. Mibeko nde mutu mobeko ezali top. Mobeko nde mutu sala ke mutu nyonso elo soki mobeko elobi ke ça qui fufu ezali autant. Jamais que mutu akoko bakisa même centime le colo pour mobeko elobi. Moni sikanzala ko sila. Mais oyo ezali yo ozoteka na prix na yo, oyo azoteka na prix na ye, oyo na prix na ye. Siko nzala ekota te. Kufa ko ya te. Po mobeko ezali ya kotosa te. Voilà, sika nazoko lobake nako ya na mobeko. Ya misatu sikoyo tokoya siko ko sala misala. Po soki totosi. Misala. Ese ebele mama. Ya kutonga mboka kasi. Misalo obiso tokotonga mboka eze ebele. Mboka eza nani ya kutonga? Est-ce que au moins penaki peuple congolais bima na pasi pona yo? Mama na seconde. Hein? Mama bakobima. Peuple congolais. Dazoko loba mama soki tozana boli. Obi batebe baloba na sebo bakoma kuna sala elo moto bakoma bakoma o si j'avais seulement même 10 personnes. O bakoro ozala bien mais na bibisa mboka o bakokate. Te mama. Kasi topo tozange bolingo. Ndenge na bandela kiyo. Soki tozana bolingo biso nyonso tozali uni. Pona nini tobunda te pona mboka na biso. Pona nini totosa mibeko ya mboka na biso te. Pona nini tosala mosala te. Tokoma kosenga kai pa ya bato. Imaginez-vous que maman toujours sala te. Ata pilipili o ya pamba ivuta mboka mususu. Tu trouves ça normal? Pilipili o ya pamba tozela ke pilipili ezoko vuta mboka mususu. Mboko oyo nzambe ya pesi biso nyonso. Nini oyo monike changer na mboka o tango yo ye kotala gouvernement ya ndeko Kabila na ndeko Fachi nini omonike ndeko Fachi asa sali yo ko ya ko bandana so continue. Bon, kamwa moke oyo ngai moyen na mona ngona na miso ezate. Na komona ngo soki yo komi pe na place wana otale na kati ya mikanda oyo bango batiki nde sika ko même atandinga za boye to mona total mikanda te mboka ezaki boye tanga ye to constater que minava le komi ya ofele tanga ezaki boye nini komi ofele ko ba to ba atika kinjela otenjela nini oyo mona na misuke non asali boye ngana oyo suko bakisa maeli. Bon, kamwa changement moke oyo ngana mona peut-être kamwa nzela ndenge asoko bonda mwa banzela ndenge akosimba gauche droite ke kamwa nzela emonana nde yango ne dans Kogoloma. Est-ce que bijambo ke koma ya libota note? Et puis tango ya papa Richard président, est-ce que solo na ba combattant to tuna na po bino nde bovanda kuna bwana bango. Ayo tiki kuno ye awa. Est-ce que solo na ba combattant oluki bokecho bozani ville moko net na Belgique ana oluki ye ovandi si bango ba combattant. Zela nan ngana loba mama. Ce qui ngana tuni nan bokecha zanani. Tenga kama na tuna yozo répondre. Kasi yo muto tindike pa bokecha na tuni yo azanani. Te ngana répondre te po yo ucho lobake o yana bolingo. Bolingo ya batu balingi mboka, batu balinga mboka. Yo bio linga mboka, bokecho pa za mtu adefanda kabike ye palingi mboka. Azanani. Kasi mutuna pe kozonga, mutuna pe yano kasi. Bokecho azanani. Aza politicien. Azali nani ou bien sala kaza ministre tel ou bien azanani. Po mutuna wana bozoko tuna ngote.
botuna boketo azana parti politique moko teke elobi ke parti politique wana bien bino kuna siko parti politique wana pe elobi nini aza ministre te azana parti politique te azana eloko moko te asala na gouvernement te mais siko bino bozotina biso est-ce que boketo qu'est-ce qu'il y a à voir na boketo boketo azaka ka net yo net mutu nyonso azo revendiquer pe ba droit na ye et si ka zo ko mona mabe yango ana zo ko loba mais ce n'est pas pour dire que par politicien moko akende ko tuna ye bien selon na te ba kenda ba politicien ba kenda fayu la kenda ki 5 ba combattant police ba ngoni sula ba kenda ba nani ba o mususu zaki na fayu loyo na muzit Moussite, pas qu'il n'a pas combattu, mais il m'a expliqué l'idéologie là-bas. Bible dit que vous allez commencer à Jérusalem, à Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Il y a une Namboka Belgique, avant il y a sa parti politique. Il faut sanctionner les Congolais ou bafandi kuno fandi na bango. Hôtel si bango idéologie, tala la qui na moni boy. Bolobi ni tala tato banana siège na biso, to 5-6 à la force. Même si on peut voter Belgique et voter les bateaux vous allez bande la diaspora. Est-ce que la diaspora vend ici bango déjà? La diaspora message ezoko kende message tango ezokende ba diaspora boyo bazoko ya pembeni pe bazali ngai oyo ezali Union Congolaise du Congo. Union Congolaise du Congo ezali busangani ya ba Congolais nyonso ya Congo. Tozoko tika Congolais moko te lobake oyo ajina na information te oyo ayebi nano te mais boyo nyonso bazoko yeba ba yoki sango bazoko ya pembeni bazoko benga pe likambo yango ezandengini mais ezali parti ya moto nyonso soki boketo pe un jour lobi na lobi azwi message aloboni ke akoya toko boya yete aza congolais. Est-ce que na bandeko président okutende ana nani po bosolo la pour les reconnaître comme ba ko sangisa tokanga mayona ye netio na ba président nyonso to mona na possible to mona ki ba bimisi mo liste moko ya essaye tout le monde qui va chez est-ce que évidemment tout va postuler wana eza net match net premier mi-temps ba joueur mosusu ba yaka na dernière minute même tikali ata 2 minutes apamba ba coach mosusu atibi ba gagner na bata premier mi-temps nani déjà na bato premier mi-temps ngana ibina noté mais le classement na bimité classement to mona ki ba chende ko Katumbi ba za classement te wana ezali boyo batiaki commentaire na bato na bango boyo ba monique mutu tel bango ana basitaki bongo boyo ba batami ni ba bino boyo ba batami bango ba yebi bango bango bazo mona kaka mo misu na yo kaka motezo ko mona siko oyo eza na sima mokongo na yo moni yango ba mona ite bango bazo ko mona kaka oyo eza liboso mais oyo eza na mokongo ba monite mais na ningo ko tala bato ne swana soki esengeli okanga mo collaborer na nani ngai na moni moto te pour bino neti bato kota ba Congo ya ba Congo central tout ça voilà ndeko muzito ndeko fayulu mbozape na nyoso za théâtre te c'est pas postuler na éviter boza moi est-ce que usanga tana moi bata boala te ngema mpangi na muntu rien yo moka ngana zaka ngai moko Papa Richard, est-ce que okoko lela na mboko na dernière minute so tiembongo noka ayona mbongo basenga eza ebele ouais obi ke mbongo wana ko zwango teke osunga famille osunga libota olingi ka otiango ekende mama ndenge na kuti ko bandela yo ya nzambe eza ya nzambe biso ba congolais eloko ebomaka biso tomonaka oyo ezoko briller nyonso ezoko briller eza or te ndenge baloba ba congolais pe tolinga ko négliger ba congolais balinga ko négliger eloko nyonso mais oyo bozoko négliger yango wana esika nzambe atiaka loboko. Papa Richard namona ki avant yo ya ibandaki na Congo eza Simo Kimbango Congo papa Simo asalaka boye ye mtapesaka boye ye mtalongola ki boye
moko eza ya kimbangu bopanta bokita lelo bato ya gouvernement bakolanda yo qui est derrière toi po bakoko balobi soko moni mwana soso avimbi c'est que mama na ye aza na se est-ce que eza nkamba bolingi bosala pays na bino to pe bolingi bosala rébellion boboto la Congo ni bazotinda muta mukia me ya munene mama batami na se kuna est-ce que eza lelo moko boete bandeko oyo bana nkamba to pe kimbangisme plutôt bon préparer coup d'état te Maman nkamba ezali église nkamba ezali pona monte nyonso comme la église catholique te baila biso église nzokande ezali nango ma mususu oui nkamba ezali pona monte nyonso lokola nkamba ezali pona monte nyonso etali kaka bakimbangiste te boyo bayebi nanu nkamba te yango wana nkamba ezobenga boya tosala mosala boya tolanda nzela oyo papa Simon Kimbangu atikile biso politique eza eloko mosusu ezali te ke kimbangista koko sala politique te politique ezali pona peuple congolais nyonso mutu nyonso akoki kosala etali lengomba te papa Simon za setalinga sala mo eloko moko boye bo bandaki nonga na makamno so papa Simon ko sala likambo moko oyo ko kamusa moki nani salima te mais mutu ayebi yango azate likambo salima te za préparation ya zwamboka te mutu ayebi yango azate mama nzambe tanga sala likambo na ye tanga kendo kotumba Sodome na Gomorrhe akutani na Abraham kaka na nzela mutu ayebaka te yo za Abraham te ngai nga nazana nga kaka mondimi kaka nazana nga mondimi simple nazana nga Abraham te nazana nga mondimi okay ouais. Alors mutuna wana ndengo zoko tuna nkamba koko préparer likambo moko te pona kosala nete o ba coup d'état o boyete biso nyonso toza bana Congo biso nyonso tozoko linga Congo pe tozoko linga nkamba nabi ke masolo bosoli na papa moyena tuna ngweza te mais tant to koma na batango wana na ba période ya ba élection message nini oyo memeli bana ya mboka bon message oyo ngana memeli bana mboka mingi likambo nzambe ya pesi bino yango oyo Union Congolaise du Congo biso nyonso tosangana tozala na kati ya union tozala na kati ya bomoko ndenge wuti kotuna yango wana ozokomona ba parti politique etondi ebele na kati ya Congo pona nini po mutu na mutu alingala kisa mayele na ye o yatangili yango classe o ezali bongo te po etango tozoko zwa bokonjango po tozwa kibokonjango tozoko kima susu kokende kosenga ngo epa ba mindele basoko pesa biso lisusu condition ndenge yo butaki koloba omweke tokende pa Kimbangu o ya monini pasi na Congo biso tozoko kende pa ba mindele pasi na biso esike ezoko buta nde place wana soki tozoko kima mbango epa Kimbangu abongisela biso ndenge abongiselaka boyo tango bazoko zwa indépendance bakenda kankamba bango nyonso bakenda kolele pa ya papa Simon bakenda kosokola bango mais tango bakomi na Belgique kuna bazoko zwa indépendance babimisi banzembo cha babandi kobina komwa Kimbangu mama na banzembo wana yoka ta moko batangi moto ya pesi ye loko po yebisa ya ta merci ya pamba ko pesa te et boyo supo bosana papa Simon Kimbangu yo kana so mtazu pouvoir so cause pouvoir comme un langage msoko ya papa pouvoir ngo nana ko pesanga mais nana pesa pe kasa fo pouvoir ka papa Simon Kimbangu ngoloba après là comme kuna abike kambe asalita baluki toyo kama solo abaluki bon so papa kasa fo beaucoup tuye kutu mfala lengi la papa Kimbangu alengele bon ka papa Richard yonde ka lengi la papa Kimbangu ba kiteke kasa fo kutu azani kuna bakini ya eloko te aboyi na pe papa Simon Kimbangu aya pété alobika ko kenen kamba te atindi mutake no représenter akena bakamba na bino wana te bongo yo mutozano déjà na poto okeno na kuna biya papa Simon Kimbangu te
okende poto na ndenge na yo oye mputu na poto alesaka na yo pete oye ka oflater ozwa pouvoir tango ozwa pouvoir na yo ovandi na okuna ba policier ba nani ba soldat républicain nini papa Simon pa yebo boyi na opé o ba pe na lingi na ngapete eloni ko lakisa ke yo nde peno ya ko reconnaître papa Simon Kimba combien de personnes oyo ba boya na papa Simon Kimba ba kabwana ba kinda na bango pe ba tikai mama mutuna wana makanisi wana za malama mais ngai na koloba ya liboso na zanano mwana na ye pona zanano mondimi banda ka savubu atika kozala mondimi te Mobutu atika kozala mondimi te Kabila père atika kozala mondimi te Kabila fils atika kozala mondimi te oyo aza lelo mondimi te Félix président Félix atika kozala mondimi te différent monene nde yango wana moko te papa apesi bango likabo bapesi bango likabo apesi bango elembo moko te olingo bani ke soki lelo yo mondimi ozomibenga mwana papa Simon Kimba aka ya nkamba te bino bolinga bosani ti bo privatiser ye. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku. Un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres. Juste en face de la zone économique spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Je vous appelle, venez nombrer et acheter. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. De Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Et les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens. Et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au plus 1 90 57 30 15 40. Toronto City. Waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Akoma ya bino moko. Ah, ya batu nyonso. Ngo bani soki lelo neti yo na président Félix élection bandi. Président Félix akei kofuka na makola papa pour que papa pesa une deuxième mandat. Yo ke ngo bani ke ba pesa yo pour ça mwana ndako. Akobongisela ye. Siko ba bongisa yo seke yo bimate. Akobongisela ye. Seke yo bimate. Oui. Les cabres pour Nangaï mon côté. Il y en a le but. En 2023, ce avec le président Félix Bokeni Kamba. Nan ba opesa. Ba opesa Félix. Kasi longwa na kasi ka. Po balanda la élection banda balanda na bakinda ba oni suka Kamba. Kasi so ebino bongo retirer na déjà vanda. Yo mtu apesi mission pende bimie poko. Après be ti pour ba opesa ba Félix. Ah, entre moi na camarade. Choix clair. Papa Simon opesa yo opesa Félix. Ah, opesa Félix. Mais est-ce que tina na okende zani? Hein? Tino yo kende l'élection zani. Tina ngana kende élection zani. Faut longwa na otika na. Nte yemo kwa yebe.
Aibetina nine nazokende. Oh. Oui. C'est que papa Richard Mambo Salem sur mon binotel. Eh. Nzambe asala kale kambo te, hein? Soki ayebisi na bana na ye. Pourquoi nous le bika opesa président Félix? Yo opesa te. Pour mandat na ye. Ils ont continué nana. Institution ya Congo, mobeko ya Congo elobi nini? Mobeko ya Congo elobi nini? Mobeko ya Congo elobi ke président en place azana droit ya kosala deuxième mandat. Mais ya misato te. Le col azana mandat moko. Hein? Azana droit ya kozwa mandat mususu. C'est que yo postulé en 2023 te. Non. Yo. Tota la kandege nzambe obongisila. Nzambe nyonso ezakaka na plan ya nzambe ya biso te. Te mamba politique za mamba planté, za mamba ke na obeta boy. Non ça boy. Te nyonso nzambe mutabongisaka. Biso nde tosala kaka na mayele na biso moko. Totala ka nzambe te. Ozokende kaka ozosala kaka selon volonté na yo. Mais oyo ngana zoko lobake mabongisi ya me nzambe. Oyo ya nzambe esalama. Dans ozoya ka kini boy papa zoyeba. Faut travailler na makasi hein. Te. Ngana travailler na papa te. Papa apesi le cabo. Quitte à toi kondima na yo. Esalele na yo pour ekende liboso. Nzambe ka apesi nga le cabo alobi kende ko sala boye. Ngande na zoko sala ndenge nzambe apesi nga le cabo nanga. Mutu na mutu azana don oyo nzambe apesi na ye. Yo ba pesi yo don ya kozala journaliste ya kozala ba interview. Nzambe apesi yo le cabo na yo. Mionde sikoyo bimisa mayele na yo pour que osala le cabo na kende liboso. Merci papa Richard tozokita. Excusez. Merci beaucoup papa Richard tozokita malembe. Tolimi toyeba na ndenge ozana likabo na yo avant aucun nous postuler na présidence yebisa biso osala déjà nini pe place nini pe wapi. Po ko malobité o papa Richard na pota note ka ba pizza. Papa Richard na pota ba note ka ba nyoka ba ngoma. Pizza mo salate. Que eza question. Soit salé au passe olympicien. Na olympicien soit ça passe olympicien. Parce que ça metuna oyo ba congolais ba metunanga. Te to ngane to yeba po yo kamba mboka olo kwa Congo e bale ya Congo. Oyo ya kamba ngo faut ça na osala wapi. Même chose zaki na lokota bibembe, même chose anda kosukola boye. Osaba pizza, osala nanu wapi. Na lobby. Atako na lokota ba pizza na sala boye na tambola boye. Même le kabwango nzambe apesi na ngai. Osala déjà. Nzambe siko orango apesi yango na maboko nanga. Osala déjà papa Richard. Na sala tel nzambe le kabwango apesi pananga. Papa Richard. Monsieur Sid. Monsieur Sid. Faut que non. Dis-moi qui tu es. Et dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai ce que tu es. Oui. Il faut le perception nan ki ngande na zabwe. Pour te peso confiance. To yo peso boy mbonga mboka pour ekei. Il faut perception que nazaki gouverneur na place boy, na nentel nazaki ministre na place boy, to ngai nazaki député. Ba mo yeka ko sa no place monter lo te maman. OK kana présidence. Ko sala ministre te. Mais nzambe apesinga orango na simbi na maboko. Ata na société mo sala te. Na lobby hein. Nata na société moko na sali te mais ba pesinga le kabango na sana ngona mabo. Richard. Dimanga. So postilo ozwate. Ya souhaite. Na lobby. Mama. Ezana niveau moko moto ane fwa matangomba wana ti ya koma wana avant que abukan mbuma wana ikitana seba atbalia. Ezana niveau batu bozoko yoka nzala siko yo nzambe yatindi mutu moko ke kubuka mbuma wana pesa bana nanga balia mutu wana mati abuki mbuma simbi na maboko boya bolia bebe sika yo penza mbuma wana yo sibe sika yango penza mutu ko bikisa biso mbuma yango yo na maboko boya bozwa ngo bolia bobika musala osala te membuma yango yo na maboko baka savu botango azwi bokonze de boso azako sala
Mobutu tanga jibo congélé boso azako sala. Ando sala te papa. Bon, kasi bango nyonso. Basala Mobutu azaki déjà na armée, asala déjà azaki déjà mokambi ya armée. Kasavu pa ndako sala déjà Lumumba déjà ndako sala. Teto tout na ta place moko. Hein? Azali kaka esikoyo azaki ko sala. Azaki kaka esikoyo Lumumba tiakie nde sika yoko zwa mayele. Merci beaucoup papa Richard tokosolango suko mituna otuna yo ezebele mboka au courant ezala raté hein. Voilà tokosolango na mikolo oyo ezali ko ya po o talisa biso vraiment éclaircir biso malamu na ebité ndenge tokabwana lelo papa Richard nini koyebisa bakimbangiste nyonso oyo baza bana Congo bakolanda yo pe nini kolobela na peuple congolais oyo aza partout na etando ya capitale to pe libanda ya capitale. Merci mama na motuna wana na koyebisa bana Congo boye biso tomoni ke pase leki nzambe na kolela na biso ayeko pesa likambo oyo to bengi Union Congolaise du Congo. Union Congolaise du Congo ndenge na appellation nango ndenge tozoko yoka bosangani ya ba Congolais nyonso ya Congo. Congolais nyonso azali le bienvenu. Atako azali na parti politique nini. UCC kaka ezaya bino. OK. Bozala le bienvenu. Boya na misala na bino, na ba intelligence na bino, na boyebi na bino. Bosangana. Po oyo ezali union. Oye poni motote. Elobite ke za parti ya bakimbangiste te. Ba komi kuna union ya ba Congolais nyonso ya Congo. Bosangani ya ba Congolais nyonso ya Congo. Alors, etali bakimbangiste te, etali kaka groupe moko te. Bino nyonso bozali le bienvenu. Même si que monto yo nzambe apesi le kabango azali kimbangiste. Ezala te ke bino ba mususu pesa bino motema pase pour le kabango ba pesi bakimbangiste. Nzambe azoko pesa likambo na ye na oyo nyonso ye alingi. En tout cas na ko souhaiter que boya bozala na hésitation te. Numéro de téléphone président. Bon, numéro de téléphone oyo ngai président ezali mingi oyo sim ya wa tellement ko changer okomona bien sim ngo baby lisusu mingi oyo nazana ngo fixe za ya esikana fana ko mingi kuna na Belgique ezali plus 32 49 33 96 273 plus 32 49 33 96 273. Merci beaucoup Wanezaki président Nabiso Kanzongo Mbel Richard. Tokoko ba na curiosité papa ozamta province nini. Mama ndenge tokolobaka awa naza mwana mboka na botami awa na Congo na koleli awa na Congo na tangile ba classe awa na Congo nazale mwana ya Grand Bandundu. OK. Ouais. Merci beaucoup Grand Bandundu. Bato bandundu batindaki mutaliboso asire muki batindi ya mibale shiko aoya na satandi. Voilà to talela nzambe la simana ifo we bakenjo kwa zali waza tatane ya molimo asiatie maboko bozo mwaka papa Richard boy lobiso azipo konti ngade ana poste na nga. Merci, c'était juste l'ambiance de cette émission. Nous sommes arrivés à la fin. UCC, UKK, Union Congolaise du Congo. Union Congolaise du Congo. Voilà. Tout soutenir yé. Tout tient ma beaucoup. Batono sous balingi. Bakota na parti. Barobinga numéro nini. Ana Kinshasa. Combo. Bozwa. Bozwa ba macaron. Bozwa fils d'adhésion. Voilà. Bozwa fils d'adhésion pour remplir. Nasima fils d'adhésion. Bozwa carte ya membre. Au commis. Membre. Actif na kati ya parti obandi ko participer na ba réunion nyonso soki bozana mituna oyo lisusu ebele ya kutuna oyo ngana lobite awa
nde bokoyebela yango kuna soki bino bokomi. Alors kamwa numéro moke na koko pesa oyo naza nango awa à part ba numéro mosusu ya bato mosusu ezali 081 880 12 66 numéro wana soki bobengi bokozwa moto oyo intendance oyo tobengaka intendance ye nde moto azali sur place na kati ya bureau ezala butu ezala moye bokozwa ye. Merci. Kosilisa bamana silisa peut-être na oyo tolobi ebetisi bato mabako ndenge toloba toza bandimi ale oyo betisi moto libako alimisa ya malamu yango wana bokozwa ke likabo nzambe ya pesi na bino yango oyo ICC kaka bozali les bienvenus na kati na biso. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. Ciao. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku, un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres, juste en face de la zone économique spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Je vous appelle, venez nombrer et acheter. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. De Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Et les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens. Et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au plus 1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete